mobali ya 55 ans atolobi na oteke yo vraiment otiki mobula basi okoma kaka bulo palin obimaka susu te biso mo toyebi mobali oleki 55 ans atolobi na biso yo vraiment na mbetu na mwana 20 ans so batie yo mwana 20 ans bimi na mwasi yo po bimi na mwasi wana kokamwa yo atolobi na yo te toyebi mobali oleki 55 ans du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024 osombi kabelo oke kobongisa kabelo okatisi suki okangisi suki osombi ba-accessoire osombi ba-produit de beauté osombi ba-crème na kombo ya Papa Robolidel okozwa réduction totale chez Olga Kabelo, chez Olga Kabelo #1. Mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bebe mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Ndeko mwasi oleki 45 ans ozoya olobi tikala devie batonto wana baderangeaka bato atoyaki no to droit toyebi ndeko mwasi ntango oleki 45 ans atolobi yo soko obimi bazomona mwana 30 ans so batie bana 30 ans lelo na yo yozobima kutu bien ke bango so batali yo likolo na se oleki toyebi bandeko atuka bana basi ntango boleki 45 ans boyebaka ke bokoli bana mibali ntango boleki 55 ans boyebaka ke bokoli ata ozomimona yo na gitalatala ata ozobima ozomona so ndenge nini yebaka penza ndeko mobali okomi na 45 ans e na 55 ans oleki yango ndeko mwasi oleki 45 ans botala ata bino moko mpo bozalaka sire na likambo etali bolingo ata balingaka yo to yo mpo olingaka bato nayebi ndenge ekendeke te me nayebi ke ekendeke modele biso nyonso tozoimagine so botali meme na basite ya rencontre meme na internet loba na tiktok nde bazotia na mawa nzambe to moto asali tiktok ye moko na 45 ans mwana mwasi mwana mobali
ye moko na 55 aleka yango. Kasi penza oyo asali réseaux sociaux mpo na bato balinganaka ya bombama. Bato bayebi ye te. Atuka bakandida to oyo babandolinga balukila ye mobali to balukila ye mwasi. Nakanisa 90% ya basi bakoloba mobali soka 48 ans. Mingi bakoloba soka 40 ans. Bakoloba lisusu 45 ans ça va. Mais limite à soka batiaka 48 ans. Le baba oba en Afrique na oyo aza na poto akopona biponela. Mais oyo aza na poto apona oyo na poto. Oyo aza na Afrique apona oyo na Afrique. Loba foza na mbo. Ndenge moko bana mibali baponaka basi soka 40 ans batiaka 38 ans. Ata mobali yango na 45 ans aopona mobali mwasa 43 ans te. Mobali na 50 ans aopona mwasi ya 45 ans te. Entre temps mwasa 45 ans bongi na ye. Mwasa 50 ans pa bongi na ye. Mwasa 52 ans pa bongi na ye. Mais na réalité tango bakoluka na site eza bongo. Bandeko nga nasala ba site de rencontres anonymes. Mais tango nga moko naluki nasololaka na bato wana nalobi nga mokolo ba site wana. Atuka moko na moko abandako expliquer nga motif alingi moto a age boy. Nakanisa bandeko makambo bandako loba yango na balukaka. Siko le même bato okutane na nzela atali yo tonton papa koko oleka 55 ans. Mazoloba no ozana nwe. Azoloba yo tilelo basi balelako na bana mike. Bandeko kaka basi oyoyo bakosala kindumba. Po ndumba akipaka ajte. Kaka mibalo yo bakosala kindumba. Bakoluka eloko mbongo. Bakoluka basan sortir po bakipe basheri na bango. Na likambo pe etali femme seule na homme seul. En tout cas, femme seule, sokoleki 45 ans. Bandaka komicha femme vétérane. Tika femme seule na basi mososo. Homme seul, tango leki 55 ans. Tika komibenga homme seul. Chakaka na lista ba vétéran. Na likambo etali bolingo. Na musala kutu. Bozolela bozwa pension avant. Pension pe na kale yaki na ba 55 ans. Ba joueur kutu bazwaka air balingi. Ba musicien lokola
ba travailleur normal babundaka nango erto tangu pe bazwaka pension bakonsoma yango mpenza te bandeko tango koli vivre sepela me kolekisa na yo te surtout kolinga te bamona yo oyo yo moko ozoimagine to yo moko ozocroire olingi bamona yo bakomona yo te yo moko nde okomimona oyo ozokanisa ozomimona esalamaka na bandeko ebele baza kocroire bongo aza sir baza komona ye oyo ye alingi komimona bandeko mibali ebele pe baza ndenge moko na bandeko basi me soki otali na batiktok otali na bareseau sociaux okomimona yo moko okoyeba ekofungola misu ke baremplace yo na bato mosusu bato yango mpe baza na meme elongi oyo ozalaki nango ntango ozalaki jeune bato yango mpe baza na meme elongi ntango yo obanda kolinga bato banda kolinga ozomona bango bafemme seule na bahomme seule ozomona mpe ya bagene oyo ozomona bagene kasi bazali mingi bagene te baza mpenza bamama bapapa yo nde okomi mosika molingi komona yango te surtout ntango ozoloba na biso lelo oyo kibokoko na biso ekokani te na bakoko ya kala kibotata na biso ekokani te na epoke ya batata kala antuka oza komibunda na yo moko oza komikosa yo moko yango wana fo komitala malamu komitala kaka na kitalatala te kasi mitala en réalité soki yo ozali modele nini yango bandeko mingi ti lelo bazali kobundana bozobundana pamba bomitala malamu bwaka misu malamu na tiktok talaka yo moko mpe ntango okoti na tiktok okoti na réseaux sociaux talaka mpenza landaka donc yo mitya mpenza bisika yo ozali surtout kopatapata te olobaka makambo oyo oza koimagine te mwasi soki oleki 45 ans ekomi likambo mosusu ondima te ekomi likambo mosusu mobali ntango oleki 55 ans ekomi likambo mosusu okokozwa na yo mutu okoki memi kobala me baimagination bamakambo banda koloba ntango yo ndeko mwasi nano okokisi 45 ans te eza likambo mosusu ndeko mobali ntango yo nano okokisi 55 ans te obanda kolinga yeba eza likambo mosusu ngai papa robo nalobi nakanisa toyokani botikala malamu et ciao. Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024 osombi kabelo oke kobongisa kabelo okatisi suki okangisi suki osombi baaccessoire
osombi ba produit de beauté, osombi ba crème, na kombo ya Papa Roboliter, okozwa réduction totale chez Olga Cabello, number one. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc na ko le katisana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc na ko le katisana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc na ko le katisana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.